mbote ya mingi, mbote na bandeko nyonso oyo balandaka programme na biso Ana ne Congo. Ana ne Congo ezali programme oyo elobelaka mingi bana ya Royaume Congo, kobanda na Angola, Congo Kinshasa, Congo Brazza, Gabon. Baza ko faire partie ya Royaume Congo. Yangwana to racontaka mingi histoire, ezali ya passé, ezali ya présent, comme il peut se préparer pour na futur na biso. Avenir ya bana oyo tozobota. Tolingi histoire ya Royaume Congo, eza histoire moko même dans la Bible. Beaucoup histoire ya Royaume Congo. Alors tolingi bato oyo lokuta baye na mokili po ba troubler mokili, baye kola et puis to stopper bango parce que baza bato ya lokuta. Biso tozali ba descendant ya Adam, Abraham ti mokolo lelo. Bandeko na ngai nakoloba na lingala parce que lelo tokolobela le maréchal. Lelo yo tokolobela moto oyo mingi bayebi ete pe mingi bayebi bana ya poto ya tongo bayebi. Lelo yo tokolobela le king de Kimakuta, le maréchal spiritu Rive Kono. Nakobandela mingi bakotuna me nani susu oye azolobela. Bandeko tozala kaka na bolingo. Soko moni o bazolobela oyebi ete fongola matoyi bateya yo. Kaka na kofongola matoyi yo yoka nde yo koyekola pe koyeba. Soko kangi matoyi okoyoka te. Eza lokola bozo tambola nzela ya butu. Boza ebele bozo tambola nzela ya butu. Bino nyonso bozo konte kaka na mutu aza liboso po ye ayebi nzela. Kasi foza la pene na yete. Soki ye alimwe bino bokwei na libulu. Soki ye aza liboso akwei na libulu, bino boza sima bokokwei na libulu. Eza lokola lisolo na koyebisa bino lelo ya le king. Lisolo ya le king de Kimakuta, le maréchal spiritu Rive Kono. Mingi bayebi ete mais bana putu ya tongo bayebi. Bandeko na kofunga mino lisolo lelo. Ngana za ne ya Matadi. Grandi ya Matadi. Matadi, République démocratique du Congo a na 9 bateaux. Na ebité soki na ko se rappeler susu na yango. Mais bazaki na Kananga. Bazaki na Kisangani. Bazaki na Fabiola, bazaki na Kasavubu. Bazaki na Polo, bazaki na Okito. Bazaki na natangi na Kisangani, natangi bon, ils avaient 9 bateaux à cette époque. Est-ce que bon, tant qu'il y a peut-être dans l'histoire, ou bien dans les sommes, est-ce que boyebi ki ba bateau wana bato bazalaki komona yango bana Matadi? Est-ce que boyebi ki na ba bateau wana la majorité des commandants na ba officiers, mécaniciens, officiers électriciens, ba cuisiniers, ba matelot, tous ces mondes là mingi ba bana Matadi. Na quelques-uns ba oteke Équateur na bekolo mususu ya ba Congo
bazalaki kuna na masuwa wana. Donc nazongi pona parler kaka na la SAP. Tango bino bozo bako Niarchos mais Niarchos aki na vie na ye oyi azali kolela kula mambo kadima. Mais kula mambo na bavon mari baki na taere moko boyi azali kolatisa bango komona la Jostai. La Jostai azali muzombo. Nazomi ya kozonga muke. La Jostai azalaki muzombo. Ozolatisa kula mambo à cette époque. Tango wana kula mambo zo ya potote. Tango wana kula mambo Niarchos baso ya potote. Tango musu Niarchos azoke ne braza. Kutana batu mususu kuna pona la SAP. Mais na Matadi, il y avait déjà des Matadiens au bakende poto. Parce que ba officier, ba commandant masuwa. Donc à cette époque, bana Matadi bautaka poto balataka déjà, mais on ne parlait pas de la SAP. Batata na biso bazalaki ta mususu soka tikali. C'est-à-dire qu'il y a mususu OK 3 voyages, faut tikala mususu ba remplacer. Après ça OK lisusu. Batata mususu fait que SAP etonda yomona ga dimanche moko boye, be sabeli moko boye moyi bimaki atandi ba costume bilamba cha ona basinga. Avant di libanda azomela masanga, tobeta mandule. Donc oyo nazopesa biloko ba solo bapara na ngai bazaki bakamaradi ya commandant Mbambi que j'ai sali soka za toujours en vie. Commandant Mbambi toi qui na papa Maungu azaki chef mécanicien que son âme repose en paix akufa des arbres. Toi qui na vie Nimi azalaki secrétaire ya SMZ. Donc yé aki na droit ya 2 voyages chaque année fa que ne poto. Na masuwa sikoyo na masuwa ko akei asali moi vie Nimi que j'ai sali soka za en vie. Na pesi mbote mwana ma Sophie tozaki na vie Jacob. Donc ba kombo musu na kobosa na ba kombo na ba soute parce que nazanga moko petit aza awate a rappeler ngai donc ba marin ba utaka poto ba yala ba biloko. Alors c'est mes parents qui vendaient ça. Donc na ezama solo moko mais lelo na lingina parler sur la SAP. Bandeko boyebaki tango Victoria Salami Victoria Lesson bakimi na viva la musique basali Victoria Lesson SAP essayé bani emene azobwaka cartouche lentengo di menga. Donc tango Victoria Zokota bazoboka cartouche yandi tout qui dit kuputu il y a de cela 2 semaines. Cela veut dire et là telinaye zalaki somo parce que Diop cartouche chef cartouche ntengo di menga azalaki déjà ba master obaki ba officier ba masuwa ba master o ba rapasa ba parane ba pere oza panso ba rapasa ba pere na bango ba kendi ke déjà putu sirikitendi. Le zaleka ki no so akoika Matadi masuwe kangaki kangi ba biloko azana ki sasa. Donc bandeko nazonga na histoire nazo parler ya Rive Kono. Bandeko kula mambo oyo Niarchos azoki comme exemple bazola tsaina en angolais. La Jostai grand couturier bavo Marie leki ya Luambo bazola tsaina la Jostai. Soki vangu soki dia nzenza qui firent des angolais aussi parce que bamboma mais ya Angola parce que boye bagité les faut que le ba solo ya passé wana mtozola tsabango zala ki la Jostai en angolais aussi. Bandeko après ça Niarchos aina ake Congo aye koli bilamba aye putu papa me ba kena mlongo bilamba mais bilamba ezana batu oyo bayebaki yango déjà mais bazalaki konite. Ndeko Rive Kono c'est un sapeur mais azamona muzombo
avant d'être en Suisse. Parce que ya mputu ya kala baya ba mputu basala ba nzembo na ba tango na Ango Star ezali basala ba nzembo na Papa Wemba ba parla sur SAP. C'est un connaisseur de la SAP. Alors azam muto ba faire na Suisse ba business na Suisse, mais amoni qu'il faut temps oyo kozongela ndule. Papa Mbaza susute, Nyarko Saza susute, Mère Malo Baza susute, amoni ke likambalite kitendi ko sila ba modoko bazali, mais malom loko ngo ezonga. Asana album sika peut-être na maman ya août ko bima déjà. Donc le 1er août oyo azako finaliser album na le 1er août oyo amoni ke azana posa aluka Rive Kono okotika na Facebook. Pardon? Betikaka Rive Kono. Rive Kono, donc Rive comme rivière, R-I-V-I, Kono, espace, Kono, K-O-N-O. Au Monaco Bima, beaucoup de numéros na ya parce que na bossé bu numéro na sabania programme na ngai. Beaucoup de numéros okuna ya Rive Kono. Bandeko, bale boum oye ayemana Papa Wemba a parla sur SAP. Et ça pona ti lelo aimba ki ba isemi yake wana ni arkos na isemi yake te ye aimba ki isemi yake aimba déjà ba yoji ya mamoto bien que modogo dia fa la lobela yango mais ye aimba ki yango déjà. Donc babiloko o ye ayembela ti lelo to beta yango, mais babiloko musu nya ko sa yembaka ti ba musu balata yango sute ba Daniel Etcher bata kango sute Bariko Koveri bata kango sute, mais oyo Rive Kono ayemba yoji ya mamoto ba isemi yake tili loto beta kango bande ko zeki kaka titre moko ya rappel, mais Rive Kono azamana muzombo bande ko Rive Kono azamuti ya knowledge. Le 1er août oyo ako finaliser album na yeba oyo nan ba koti ya contact na yete c'est le mois ko benga ye ko benga bela libela ko solola tamsu mwa kombo soki mwa obika ndeki bariti bango ezalaka ko solola na ye okokota déjà bande ko biso programme na biso kombo na yango Ana Nekongo, A-N-A space N-E space Congo, K-O-N-G-O. Bandeko biso to lingi to progresser na programme na biso yango wana to sengaka mingi to la sponsoriser na bandeko na biso avec l'état to ba publicité kokota, mais tozali association ya bana Nekongo tosala ba effort soki moto azola na programme na biso aza na taya kolanda ngo mobimba ekata na te et pona yango to perda ba privilège ya kosala mbongo. Donc moi tosala mbongo parce que mbongo yaka na ba publicité na biloko wana, mais biso ko les association to ndima yango te, mais bande ko habiter. Il faut prévoir quelque chose de côté rapport et loco y progresser, tout ça besoin de matériel, tout ça caméra qui toko, tout ça besoin de caméraman bazala. Donc il doit toi obligé pour accepter yango. Donc il y a vraiment une différence, il y a un programme na biso soki bandi ti suka et katana raté. Ba oye katana il faut ba dépendre na ba view, na ba publicité wana, c'est comme ça que YouTube va fouta bango. Donc il faut foutre dans YouTube contrat ya une année na ba air yoko zwa. Après ça, YouTube a utilisé la publicité na bango. Donc il y a un trouvé 4 ans, mais c'est 4 ans raté. Parce que toujours un bon na YouTube. Donc c'est juste ça. Alors bandeko, Rive Kono, azali connaisseur ya kitendi, oba yebiete, c'est un grand sapeur. Un mutu ya putu ya kala.
oyo asalaka banzembo etali kitendi ndenge bamodoko bayembaka ndenge Niarchos ayemba ndenge Rive Kono pe ayembaka banzembo na ye boyebi yango me botiaka kateke oh ye mutasala yango mais oui mwana muzomo parce que ye awanganaka na ye te ye aza lokola ba Simon Mbongo aza lokola ba petit nanga Claude Maloba bawanganaka te aza lokola ba Deker Dikembes na Belgique mwana bana bazombo bawanganaka te aza lokola ba petit Martin Skunimana bana bazombo bawanganaka te baza lokola ba Francisco Pinto bana bazombo bawanganaka te baza lokola ba Pacha Miliki na Suisse que je salue bawanganaka te bango penza baza bana bazombo baza ebele Tony Montana bana bazombo bawanganaka te baza ebele bakombo mosusu ezokima Domingos Vetokele na Belgique Manu Afonso Keva Kikita Ntumitangu wa Mbutama unu mubobilangi nange kanda Rive Kono le Marshal Rive Kono ayena iloko ya sika ordre mondial esalami ke tango we makambo ezo changer ye aye po abouleverser makambo pourtant mususu mondoko mutu ekolemba il faut relever ezala alokola tikilaki bato mokili tan bosala banzembo alors Niarchos akendeki déjà mondoko atikali ye moko amoni ke te mondeko akomela pe mopati ya kosuka faut sekuru ezala alors ye azongeli makambo ngo azongeli yango lisusu mais entre-temps, aza homme posé na Suisse, ba business et c'est vendaki déjà. Mais le la passion wana ya kitendi pe ndu les alliés à moni kete. Il faut à compléter mon dokati kala kala ye mote, faut pese maboko. Ayena nouvel ordre. Na kati ya nouvel ordre akobwaka histoire. Oyo batu ba ignoraka. Na kati ya nouvel ordre akoyembela kitendi parce que bato mosusu mingi bana ya bazombo balingaka te bayebaka bango mais batravaillaka en coulisses alors amoni ke te alakisa savoir faire na ye comme ça mokili sikoyo eyeba yango Bukama lisute. Alors, les maréchals spiritu Rive Kono aye na nouvel ordre. Alors, ngai lokola nazali nekongu, toyu nekongu. Toyu nekongu abimi apesa lisolo ya Rive Kono. Parce que Rive Kono aza pangi. Alors masolo, il faut mokile yeba yango. Masolo yango toko bomba yango te. Yango réalité. Ndenge na uti koloba. Baza ebele, tozana stash seke. Bana bazombo. Il faut toloba yango. Tine ya kobomba yango ezate. Tozana batu ebele. Na ba France wana. Ya lolo ngenda. Bana bazombo. Tozana wa Shiva. Bana bazombo. Tozana Ani Kule Mampasi. Bana bazombo. Donc baza ebele bana bazombo ba kombo musu ezokima ngai bandeko bolimbisa ngai fa ina tanga neso tu mais na mutu ezokima ba saper ebele ya France Didier Nzongo Mwana Ngaba bana bazombo
donc baza ebele nakotanga bakombo ezokima aleki nanga Kaila Godinho bana bazombo balingi kitendi baza ebele ya wana bandeko na ngai tosengi ke bolingo ezala lokola makambo na tolingaka yango Rive Kono aye na eloko ya kitoko oyo ekosepelisa bato baleki na nga ba mayele dina cheche Petit me costaud baleki na ngai le gouverneur bobenga Rive Kono asala bino masolo ya kitoko bokota kaka na Facebook bobeti kaka Rive Kono Rive R-I-V-E space Kono K-O-N-O Rive Kono ekobima le maréchal ekobima bokomona numéro na ye bobengi nouvel ordre ezobima kala te na mois ya août donc les premiers les deux azo clôturer ya mois ya août tozobanda asala ba dédicace oyo tout aza intéressé abengi Rive Kono bokosepela ndenge na bino bokosepela Rive Kono aza moto oyo masolo wana ayebi donc bandeko na ngai namekaki na localiser numéro yango mais bokota na YouTube bokomona numéro ya ndeko na biso Rive Kono eza kuna comme ça bokomona yango bino moko boko retrouver numéro na ye na kanisi na déplacer yango donc bandeko Rive Kono c'est un doyen, un connaisseur ya kitendi baza bato baza na histoire moko boye oyo mingi bayebaki te alors bana ya mboka naza fier na ye parce que aza moto oyo awanganaka te andimaka ekolo na ye nazaka fier ya bato ya ndenge wana obazali fier ya peuple na bango alors Rive Kono aza moto oyo kitendi comme tel ayebi yango aza moto oyo aza un connaisseur aza na connaissance ya musique aza na connaissance ya elamba aza un chercheur alors tango banyarkos bazali bamodoko bazali Rive Kono pe azali pardon azalaki elelo nyarkos aza sute ba Rive Kono batikala na bamodoko ja franco fere bazali donc fumu putu soko botuni ye akoloba mino ke no jovana ayebi alors bogo tika modoko azala kaka ye moko te aza na besoin ya secours parce que modoko pe ba age pe ezokende Rive Kono azongeli vika bana bazongo ndenge bazalaka bamipesi nano na stabilité ya vie ya foyer ntango avandisi makambo azongi sikoyo na mosala mosusu oyo ye ayebaki oyo apemisaki nano kitendi mpe nkunga yango wana aza koatire attention bana mboka baleki na ngai Claude Maloba c'est le moment petit frère kota na YouTube benga kulutu na yo koso moto ekanda diane Simon Bongo Rive Kono albumu ezubi makala te Tony Twengi partout bozali Jésus de Londres partout ozali Rive Kono azali
nazo benda bino matoi, nazo rappeler bino, nazo susumuna bino pa ne ba la Kikongo ko susumuna. Donc nazo telemisa bino que Rive Kono azongi ezalaki mo jamba modogo jamba abakini kino likambo amvoato ezongi apemaki nanu amoni kite azongi sa yango na atungisaki likambo ya mvoato ezongaki modogo ja Franco Pedro. Alors Rive Kono aye nini aina lisolo mususu Rive Kono aina masolo mususu ordre mondial Rive Kono aina yango. Alors bandeko boyeba ke azoya ko changer ba données Rive Kono Pacha Miliki na Suisse, Dani Mbengi Mandela na Suisse, Mama Saloti pamoni ki amena zobosa na binote, Antonio Kasa na Angola. Ouais, tozobosa na libota te parce que Rive Kono azoya na ordre mondial. Na kati ya ordre mondial akopesa lisolo ya histoire Congo. Ba oyo bazalaka deja, ba oyo basalaka deja obini boyebaka te, botosa respect. Ba mikolo balobaka soko kosi leka. Mais soko lali bakokanga yo. Mais Rive Kono ayete po leka, mais aye po apesa la vraie histoire. Oyo bino bozo dondwa na yango, bozo batama. Boza ko ignorer. Bozo beta isemi yake, bozo beta yoji, mais kasi muto azaki ya dekoya de gouvernement ya mote. Ba Rive Kono. Ba Rive Kono. Wewe. Totana mo ndambu ya Rive Kono. Donc simplement ndambu sima. Po omoni bandeko. Oza Rive Kono. Le maréchal Spirito. Bandeko oyebi makambo eteli kitendi eza na bato nango pe, mais bato mosusu toyebaka bango te, mais ere koki to découvrir baoyo toyebaka te. Rive Kono amoni ke il faut azonga. O bozoyoka Rive Kono boyokaka yango, boyebaka kolo nango te, boyebaka kolo nango te. C'est ça. Yango wana azongi akitiki na bafaire, asali bafaire mosusu makambo evandi. Azongeli sikoyo ndule aye na makambo tele kitendi parce que bango basalaka yango, ye aza connaisseur. Vous voyez? C'est ça. Rive Kono. Ah ouais. Bandeko makambango yango oyo tokoyeba te, ozoyoka ozoyeba te biloko nani oyebi te biloko nani. Oyoka yango
Ça c'est Rive Kono. Ok, yango. Je sais pas le Montana, il s'est mis à yango. Comme les garçons. Il était en 80, il m'a déjà. Fata Kimbala, mon Muzombo. Mes respects. Ma Gaultier. Ma Tangwana, il m'a déjà yé. Ok, yango. Ma comme les garçons. Ma ese miyante. Tangwana yé, il m'a déjà. Et dis-le l'autre bêta rango. Nzembo banzembo Rive Kono. Sikoyo aye na eloko asika. Eloko asika oyo aye nango kombo nango ordre mondial. Kitendi. Et puis akobeta masolo. Bandeko tokosenga bato wana kosponsoriser biso. Kalaté beaucoup de vidéos sur la publicité c'est que biso peut côté parce que association fait que des liboso et là que fait mon qui pour la makamboyo Leonardo Nzolu Vonda enjoy your pangieto mwananzo Manu Afonso Keva Kikita Ntumitangwa Mama Mimi Chezo Chemindele. Ah ouais, na bosa na libota na ngate. Oya ki kombo na ete mbasi makoyoka yango. Mais boy ba kana zande kona bino sponsorship ero moko ezalaka po eloko yekola. Toke ne liboso. Après tout eza pona lokumu na biso. Bande ko boyoki ezali le Maréchal Rive Kono Kokana dia okulu Pasha Miliki Rive Kono Yabini yango na Losako